photo avec mon père, ça va maman, ni dans son tout plein, il y a une chose dans le monde entier, avec mon père, ça va maman, ni dans son panda. En fait, maman, Mimi, Azan, il peut marcher à Outangola, à Skababien, Mana, Yango, Bazali, Bajuna, les télé, Bazali, à la cave pour la trésor. À la trésor, il y a un trésor, c'est. Vraiment, on est à ma maman, est-ce que moi, je suis dans Azan, il peut marcher, pour aller à ce maman, maman, n'est pas. Pourquoi je dis que ça va se faire? Alors, maman, je suis là parce que la première fois que je vais me faire ça, dans la saison, quand je suis sur la maman, je vais me 9 mois. Maman, tu n'as pas envoyé des gars à le coutater. Vous avez le couteau, maman, ya. Après, vous le maman, après, si vous avez la tête, ils sont au retour là. Alors, on a le couteau, il y a quelques jours, on a le couteau, on a le couteau à la biche. Est-ce que vous avez la côte? Parce que vous avez la fille du sud. On va faire une chose qui a mon père, peut être une fois passée. Donc, on peut dire que maman yamba, à maman, c'est bon. Trésor, aujourd'hui, a venu ma banque na Matina. A venu ma banque na Matina côté à Nani. Il passe pour un à l'Australie. Avant d'aller il passe Nani. Avant il y a la Chine. A venu Basaka. Oui, oui. Avant il y a la venu Basaka à Chine. Et puis, Trésor a dans la Congo, il y a Madi. Oui. Avec la Égypte, dans la Congo, il y a Madi. N'est-ce pas? Oui, oui. Quand il y a un mot, on aime dans la Congo, il y a Madi. Oui. Quand il y a un mot, dans la Congo, il y a Madi. Oui. Madi, voilà, Malobi, Azali Mobali, Mayamba. Oui. Et Mayamba, Madi, la comptabilité. Donc Mayamba na mabi babota quitté. Wana selon déclaration na yo. Selon déclaration ya tout le baquet donc pas des mati. Les mati là Mayamba batika di kubota di badala kite basianti badala kimona na mbaki. Vous comprenez? Ouais. Je ne sais pas si vous comprenez. Toujours là na yo. Parce que la vérité, ceux qui m'ont maman trésor, attends, ceux qui m'ont à maman trésor, ça dit qu'il faut être bien de la course. La vérité, on a un valeur qui est partie que on doit signer qu'ils ont maillot. Ça dit que trésor a une carrière, donc ceux qui ont dit qu'ils peuvent avoir sur les combien ça fait carrière d'ailleurs, parce que là, ils ont dit qu'après ça, on va voir, on a taillé dans le coup là, ça va pas en été. Vous dites que le quoi là, c'était avec ces finales. Il y a une ligne à ça là. Ceux qui ont joué, ceux qui ont Simba, parce que les joueurs à Simba pendant se protéger, pas des années. Dès que maman va y avoir un épisode Simba là, à se protéger, pas de problème. Ce qu'on y est dans le monde, ce qu'on dit là, après ça maman va y avoir, après ça maman y est, alors ils sont maman qui a ouanga dit, alors bien quand ils ont leur sympathie, et c'est assez vite touché avec nous. Quand tu as vu le quoi, quand tu as trésor, à ça la vie d'ailleurs, à chaque fois que tu as pas naïe, à ça la vie d'ailleurs. Siko na question moko, na question moko. Dans la question moko, ceux qui maman Mayamba simbela raison pour tout, ndengo zolo bawana. Donc cela veut dire que raison pour tout fallait avoir na maman na ye Mimi. Africa Elengi TV, bon s'abonner, hein? www.Africa Elengi TV, bon s'abonner, tebele. Elengi ezali, Elengi ezali, Elengi ezali, Elengi ezali. Babi Mikolo, tout ça bien Elengi ezali, Africa Elengi TV, bon s'abonner, ebele. Dans sol, olingo mana maninge John, s'abonner na Africa Elengi TV, oyo kama solo ya kitoko. Ya solo ya ndembi te, ya aubergine te, ya pilipili te, ya solo. Hein? Gros bisous à tout le monde. Africa Elengi TV, Elengi ezali. Mingi tolanda rappé Africa Elengi, ya Mike Lokamba. Hein? Place Bilengi ezali. Où la parole à Tour Mada. Ah, babu maga. Ah, dabla bedani. Adi ya betaduge. Adi ya bedani. I want to my bedani.
adi ya beta zabada tabala zabada tagada Donc pour comprendre biso tu as un problème il y a connexion surtout Afrique mais namoni 0039 je crois et peut-être et à 4 voilà donc à Robenga vous rappelez on est vraiment en direct bino bat bozota la biso bo hésiter te bobenga biso toza en direct bobenga Mike Lokamba na plus 243 89 551 90 toujours les cas vraiment en direct à faire il y a Trésor Poutou qui est la vraie maman de Trésor Poutou jusqu'à présent toujours batté parce que Trésor a reconnaître kaka maman naie nde maman Mayamba par contre bande ko belo babengaki biso bango balobi selon analyse na bango la vraie maman ya Trésor Poutou eza maman Mimi o autaki na Angola yango tozo luka toyeba participation ya bandeko ya moko na moko baza na poto wana basala ba analyse na bango ba point de vue na bango surtout na dossier ya affaire Trésor Poutou. Allô maman, allô obengi wapi maman? Oui maman. Oui bonjour. Na Paris? OK. Loba mama kasi tozoka o. Ouais maman tozoka yo mama Trésor Poutou. Tokomi wapi na niveau oyo? Tokomi wapi oui? Ouais. Oui. Papa, on va te faire la date de l'eau. Il est à sa grande cas. On te respectera. Mais moi, ça est fort à respecter. Et moi, c'est maman a pagaillé tout le monde. Je pense tout le monde. Alors, moi, ça vraiment étudié ma carte. Oui. Alors, maintenant, je vais vous la pied pour la moitié, moi, c'est du choco. Donc, maman, on va faire la carte. Oui. Jamais la faire le ban à la maman à Nanga. Oui. Parce que dans la légitimité, Oui. bon, et maman a dit que vous allez la faire ça, il faut avoir le débat, on va dire. Oui. Bon, deuxième point, il y a un Oui. Oui. il est maman Mayamba, trésor a dit que maman Mayamba, sa maman Naye. Pourquoi a-t-il que trésor, surtout à la carte à maman Naye? On pourrait pas faire ça à ça. Alors que trésor, on passe à la carte à maman Naye. Parce qu'il a chéri. Après, on va regarder le bon amour. Oui. Quand même, on va faire la force et la force, ça va pouvoir des moines. On a moins là. Et troisième point, à l'obé, il y a un lobby sous il faut vous passer dans la part où il y a un peu. Quand vous avez un présent, à ce moment-là, on va la tête. Est-ce que ça va vraiment maman? Oui. Voilà, merci. La maman est partie. À tout niveau, 3 points naïe, 3 questions naïe. Ndenge maman Mayamba se comporta qui au regard il y a moi si à Trésor Poutou. Alors ils a bino vraiment pour ça l'analyse. Dans le but aux en direct benga affaire il y a Trésor Poutou to komi wapi to vu appel il surtout papa bon en fait c'est dit que c'est du papa ou maman to yambi et puis c'est maman. Allô? Allô, monsieur le journaliste. Oui, allô? Oui, allô. Je ne sens pas bien. Oui, toujours très bien. Bonjour, bonjour papa. Bonjour. Obengi biso wapi? Na bengi bino na centre-ville à côté immeuble Onatra. Immeuble Onatra. Obengi biso na Congo? Na Congo wana Kinshasa. Ok, merci beaucoup papa. Olobi nini na sujet na dossier à Trésor Poutou? Bon, les sujets moko eza ko intéresser biso nyonso toujours ça l'analyse. Na lingi na tu na boye. Oui. Trésor ayobi aveni mabaka na masina.
Naveni mabaka na machine à côté nani ipake kuna azali osala nini avandaki epa nani avaya na njili naveni mbandaka oui avaya naveni mbandaka na njili et puis trésor aza na kombo ya putu madi baleki na ye nyonso baza na kombo ya madi te, n'est-ce pas? Oui. Kaka ye moko nde mutaza na kombo ya Mabi. Oui. Kaka ye moko ndaza na kombo ya Mabi. Oui. Mabi wana balobi azali mobali ya Mayamba. Oui. Mais Mayamba na Mabi babota pité. Mayamba na Mabi babota pité. Donc Mayamba na Mabi babota kité. Wana selon déclaration na yo? Selon déclaration ya Putu azolo bakeno papa na Mabi. Mais Mabi na Mayamba batikali kobota ti. Bazalaki te ba fiancé te, bazalaki mo na mobali te. Oui. Alors, d'où vient que pourtant que Mabi c'est son père? Oui. Ok. Est-ce qu'il connaît M. Chamala, l'encadreur de joueurs Anjili? Oui. Chamala, c'est un encadreur, c'est lui qui avait encadré Patou Kabangu, Trésor Mputu, Dadou et des autres joueurs. Oui. Quand il les avait pris, à Munda Kouati, dans le Lupango ya Plane. Voilà. Mais, ok. Ouais. Bon, autour de ma question est bien, mais j'aimerais assez que Mbappé, parmi ma question autour de au lobby trésor pour tout ce qui a été Chamala. Est-ce que vous avez une fuite d'informations à propos de Chamala ou Azalaka coach à trésor pour tout? Vous avez une fuite Chamala, c'est lui l'encadreur, il y a pas trésor pour tout. À mon avis, que moi, avant, on a pris ce mon côté, à lui, Bangounion, c'est tous les 5 qui a payé qui a Bangounion, dans le Bango, il y a Bamayamba. Est-ce que moi, allô? Ouais, au moment Makasi, oui, Zala permet à micro là, oui. Oui. La tenue de Chamala, je Bango, à tout le Bango, dans le Bango, il y a Bamayamba. Bango 5. Oui. Alors, moi, le Bango, à vous foutez la nappe, dans le Bango, na Bango. Donc, ce que tu dit bien, papa, au lobby que Chamala ou Azala qui coach il y a 13 ans pour tout, à Zouara Bango, à quelque foute la Bango, le Panendaku, na. Le Bango ya Bamayamba. Na le Pango Bamayamba. Le Bango ya famille. Donc, 13 ans pour tout, bah, comment il faut foutre le Pango Wana et le Pango ya famille Mayamba. Ok, est-ce que moi, na mokolo le Bango, à vous foutez la nappe, na le Bango na Bango. Moi na kolo lupango jamais ko foutre la sous mbongo ko foutre la lupango na ndaku na bango. Oui. Très bien. Et Chamala est encore en vie. Azaka na njili. Pourquoi vous avez contacté? Pourquoi vous avez venir mabaka na Sinati? Est-ce que vous avez un numéro ya Chamala papa? Azali na njili na veni na quartier 12. Azana quartier 12. Chamala azali en vie. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Oui, je n'ai pas encore terminé. Oui. Nzouzi, qui étant la grande sœur de Poutou. Oui, Nzouzi, grande sœur, il y a 13 ans pour tout, oui. Elle a quel âge? C'est peut qu'elle est née en 1983. Poutou est né en 1983. Tous les deux ont le même âge, 35 ans. Donc 83. 83, Nzouzi, 83, 13 ans pour tout. C'est-à-dire, basé le même âge, oui. Très bien. Si vous regardez un peu, la parcelle où Poutou a grandi, soi-disant, chez Mayamba, il n'a rien construit, mais il a au moins 7 parcelles dans sa vie. Plus de 7 même. Mais il n'ose même pas construire là où il était auparavant, là où il a grandi. Ça vous interpelle quelque chose, non? Oui. Vous ne voyez pas ça? Oui. Bon, dans leur quartier, est-ce qu'il connaît une jeune femme du nom de Anne? Anna. En Angola. Anna, ok. Actuellement, elle est en Angola. Oui. Et Arlette qui était leur proche.
Hum. Vous voyez, hein? Oui, oui. Alors, on y a beaucoup, le grand frère Mayamba. Il y a une émission qu'on lui avait posé la question s'il connaissait le garçon qui avait engrossé Mayamba qui a mis au fond. Il a dit non, ce garçon-là, je ne le connais pas. Je ne connais pas son nom. Vous voyez, toutes ces pistes-là prouvent qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Allô? Oui, toujours quand papa. Ah, tous ces pistes-là que je suis en train de vous montrer montrent que c'est un grand mensonge qu'on a déjà montré. Même les prisons sont en train de mentir, mais la vérité va nous rattraper. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense que le lot est la question, la réponse est la internaute, la téléspectateur ou la rabiso. Merci de la participation na yo. La question est vraiment, ça l'analyse selon pe bango, to kopé ça yano. Et après tu rejoins les sous na émission sous. Est-ce que vous avez loko ya souka ya kobakisa? Bon, la ligne n'a pas de sac puisque un enfant ne peut pas ignorer la date de naissance de sa maman. Oui, oui. Maman Mayamba botami na mbula nini, puisque na école batuna kabiso na partout na carte de lecteur faut ba maman na okumbu na ye na âge na date de naissance. Oui. Ouais, ouais. OK. Merci. Merci beaucoup papa. Nandengo participer à l'émission na biso prochainement. Selon évolution et émission na biso tokoluka tellement za na Kinshasa tous en moyen to ça l'émission spéciale na parce que ça na ba question moko très très bien. OK. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Ciao. Car on est le baki batu bazobenga vraiment ebele on est en direct olingo participer na émission benga biso na plus 243 89 551 90. N'a déjà appel il y a Belgique hein? Plus 32. Bonjour. Ouais. Bonjour. Déjà appel à Belgique. Oui. Au bengi biso api na Belgique hein? En fait, toujours au cas où oui, très bien. Ce qui pose au Kangangai na Kolobakati. Trésor atikala na position na ça me fait mal. Ça linga passi. Pour la landa histoire na comme na koti na uti comme par hasard. Na yo ki histoire ça langa passi mais eloko nga sepele za ndenge ya zo réagir. A moi na moko aza, c'est dire aza garçon moko aza sage. OK. Parce que ata soki aza maman na yeso to boité. To aza maman na ye. Ko ya baeka bongo te. To pe na kola na famille ya maman biso. Ba penga na mbala na lala libanda na bona makambo ebele. Ako comprendre. Ko ozanga maman. Alors ko ka ata mo ngala sio obimela ka boye na maman na yo et puis na dimi yo ka mbala moko boye non. Eza rappel bongo te. Po maman wana ye pa sungi ye mingi po ko na kayo aza nango. Eza maman wana na linga mobali ya joueur charge ya kozwa joueur eza lourd eza basacrifice mosusu okosala ke mpo na bana na yo te me ozosala yango mobali oyebi. Oui. Je ne sais pas si on comprend moi. Toujours là. Alors à décevoir maman Mayamba wana te quand même na moment nyonso charge lourd amemi ye bane nyonso wana mpona kosunga ye mpona ke adima na miso ya bato akoma moto monene. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que la ministre a star dans le cannabis. Voilà. Cause la star, oui. Cause la star, ils ont ma bête, mais vérité, retire la cara vérité. Batu bazana pour ça baïba. Est-ce que maman Mayamba aza la vraie maman ya Trésor Poutou ou bien maman Miminde aza maman ya Poutou? Ça c'est là en famille. Balongola na système bazokende na ye na ndenge wana et puis bozosambisa na public ke aloba mama na ye na ndenge ya solo eza bien te et puis mama wana réagir mabe akokai kokende bango na média te ezali baprocédure akokai kosala normal ozo comprendre.
Je ne sais pas si vous comprenez. tozolanda yo Les soni parce que bato mususu baolinga basakana trésor ata soki aza mama na ye bato mususu baolinga bakana eza trésor mpo balobaki aza mwana wezi soki ngai azalaki trésor na owanga nango mpo balobaki oyo azalaki clochard na balabala azalaki boye azalaki boye parce que ntango ondimaki ya mama na ye baconfirme yango baosakana na ye sikoyo trésor atikalaka na position na parce que aza toujours likolo parce que na minute oyo soki mai ya mama ya trésor ata soki nini ye aza mama ya trésor cetadire que il faut ekende na kuzu na minute oyo aza en valeur te parce que moto asignaki eza mayama cetadire trésor aza na carrière moko ke soki andimi mpe babuzo bamosusu ekomemisa mpe carrière na ye ya basusu place oyo nini ke apresente balobaki oyo apresentaki bato ya lokuta baza bapara na ye te otika biloko wana ctp voilà bon selon yo nde dossier ekomeli oui selon yo dossier ekomeli selon yo selon analyse osali qui est la vraie maman de Trésor Mputu? nalobi namonaki mosusu namoni papa moko boye batiaki papa moko boye batie bapapa mibale me nga namoni ke eza kutu te ke trésor akokani na mama wana trésor akokani nde na papa moko boye namonaki batiaki okoe soki nakangi foto na youtube natindeli yo namonaki nde photocopie yake trésor azobima neti akokani mingi na papa wana mais siko nayebi te ke papa wana eza ndeni ye moto akopesa biso conclusion akoyeba ozo comprendre mais mpona kolandelaki oyo boye na boye en tout cas bolimisa nga botika trésor azalaka na position wana ye to wana belgique oyebi makambo oyo ezosala wana soki ezalaka na belgique awake oyo trésor asignaki na belgique yaya nayebisi yo ke mama mosusu apili babiloko ya ndenge wana esalaka mpe propre te epasi te ozo comprendre olinga babebisele makambo ebele parce que eza olekala nde na mboka na biso kolanda na loi ya poto nde tozovanda yaya bolanda banini babiloko ya batro congolais te nzamba kosunga garçon wana peut-être na oyo ezoleka plus tard akomata nzamba kosunga ye bamanatia bazala bango ebele awa bamanatia mosusu tokopresente bafoto na ye bakomona ye peut-être akomata na niveau ya poto ata abeti na 4e division mais amataka meme lisusu barrière akende liboso mais na ndenge sikoyo bazokende na makambo bazolinga bakita ye eza propre alanda bato bazofinga ye namoni bacommentaire ebelebele nameki kodefendre mais ozomonake bakinois baza yo oyebika congolais azaka na ndenge na ye bango bazolobaki ye atanga te ye atanga te aza sage parce que baréponse aopesa aza sage bango nde sikoyo baza bayuma parce que baolinga bakota na vie privé ya motu etali bango te mutu na moto aza na vie privé na ye voilà mutu aza atia bafoto moko boye soki oyo oyebi okoyoka histoire na nga natia bavideo ya mutakala voilà mutu aza na vie privée na ye natia bavideo ya mutakala na internet olobi omoni nga basinga nga basilisa me naza toujours bakoselanga liboma naza toujours bazokutanga ntina azokumbaka bazokamba bango moko alors mokili eza bongo atala nini teke balobi basali atala oyo ye amoni oyo nzambe na ye azogide ye ayebi vi na ye ayebi ndenge azotraverse vi na ye ayebi nini asalaka soki aza joueur soki asimba te ye ayebi parce que joueur asimba mpona se protéger mabe eza te soki mamama ya bawana nde moto asimbela ye azoprotege ye pas de problème sikoyo ye na kolongola sikoyo biloko apesa mama mayama po apesa mama nini eboso mama mimi awangani alobi nga biloko wana kosimba te esi asimbi tusha be liboma botika biloko wana botika trésor asala vi na ye asi akomi na bana na ye asala vi na ye ndenge ye moko azokumbela ngo sikoyo naza na question moko naza na question moko soki mama mayamba asimbela Trésor Mputu ndenge ozoloba wana donc cela veut dire que Trésor Mputu fallait awanga na mama na ye mimi yaya oui na monde ya bajoueur c'est normal nga na bala nga nabima na mobali joueur nabima plus na bajoueur na monde ya bajoueur c'est normal pourquoi parce que boyebi ndenge azomemela vi na ye te yaya joueur entre bango na bango bamekana moto mosusu azolinga aleka trésor peut-être mama mayamba ye mpe azolobaki baprotege mwana mpona ke moto mosusu aleka ye te ubie baboma ye te basala ye nini lokolo pasi te ubie nini na baplaisir na bapo ebele eye botika monde oyo bokota na monde moko oyo eza très compliqué eza ya bino te amoni boluka boprotege trésor parce que façon bokomi kosala bokomi neti booteka ye parce que na bandoki bakomi olakele mabe bato mosusu me bakokokaka te parce que ngai osili ontake na mwasi nayebi pasi wana ndenge ezalaka kokola na mama te zamba koprotege kaka alanda bilobela bate
parce que nzambe na likolo ya yebi place trésor banaye kolela butu na moi aoluka solution bi azoluka moyen ya vivre moyen akende okende kotoyo okende kotoyo yaya anayebi place wana. Voilà. On a collé la famille à grande sœur à maman, son mari doit boire ça, parce que dans la maman, il y a pas vie naïe. Vous comprenez ya? Voilà. Dans les noms on a vie n'anga moko maman n'anga dépendant n'anga tout. Attends ce qui y a hier, on changeait ni la vie à trésor. On changeait le côté parce que vous tu es déjà trésor a déjà bien. Ah ça déjà bien na maman mususu oyo bango bazolo bakiaza maman naïe. Tu crois ça ni ya? To que les tozonga bozonga batu. Toza batu. Bozonga normal ya. Voilà, merci beaucoup l'intervention na yo. Non non, isa avis na yo oza libre ya osala. Franchement bon, c'est bien boza pembeni nawe. Ko etenge, ko meka sala erreur. Ko ebina bozolo bakeo andi mama mimi na miso bato nde erreur ko bozoli nga bosali sai. O sai mama mayamba tango e pa koyoka Kongo. Akoloba ki bon, o nyoso na sala ke za papa ngai balakela nga mapena na grande sœur à maman biso. Na mona ngo na ndoto na benga boeko. Ayebisi na bana na yeba isinga ke c'est vrai mama aloba vina nge baluka ki ya vina nge baluka ki mama kulutu na nga se retrouver na kati ya ndaku ya camarade na ye aza place a olala te na bimisa mbongo ya malakata na tinda mama kulutu lelo afandaka na ndaku na ye moko likolo na ngai yaya moto akolisi yo azomema charge moko boye oyo mama na yo ayebi charge wana te kolongola nanu kaka tolongola makambo bakisi ke o parce que trésor aza joueur yaya mama azokolisa yo azomema charge ora ya motu ozomema ngo mpo okolisa motu wana avanda na kati ya ndako na yo boliaka na bana na ye bosalaka bona yaya botika biloko wana s'il te plaît eza makambo moko baréalité mosusu boyebi te botika kointervenir ke o parce que mama mimi wana asali boye mama mimi wana asali boye ata soki trésor amwana na ye ebimiki amwana na ye trésor akoboya mayamba te parce que mama mimi aza mama na ye mpe akondima ngo na liboso ya bato na publicité parce que fo atala nano avenir na ye atala esika auti mama nini akotilize mwana na ye ozwa diamant ata ndenge azolobaki bozopesa ye mpe courage ozwa diamant otia na nzoto ya mwana atraverse mwana na yo oyo olingi ye okosala mpo te outilize mwana neti marchandise soki bazwaka ye peut-être na douane wana babomi ye parce que bakotie na diamant bolinga bosala ndeni yaya eza raison te mpo na ke mama wana ya kobima lelo ke o mwana na nga nasala boye nasala aza mama irresponsable na mwasi nayebi mpasi ya bana nga babotolanga bana na babelge nalandaka bana na nga ti lelo na bango moko balembi na mikolo mibale oyo na opiblie bakoma ozongiselanga bana yaya omoni makila na yo okotika ngo jamais mwana ayeba mpasi na ye ntango amwana moke mpona ke ntango akola omoni ya kotala yo to mwana oyebi mpasi na ye ntango azalaki mwana moke te abanda kokontele oyo chaque fois ozali so na pouvoir na kati ya vi na ye ata olobi o matiobiti akoloba nyonso alingi akoka te parce que mwana wana aza na maboko ya nzambe nzambe oyo alongolaki atie place ya li nzambe nde ayebi mpasi abanda otala vi na ye kolela na ye. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup na intervention na yo. En tout cas, vous avez belé parce que nous avons appel les côte à côte, mais tu as du moins 10 minutes déjà, c'est bon. Merci na intervention na yo. Voilà. Maman a fait 6 points de vue na ye. Voilà, donc namoni o Angola na habité sur réalisation et ça la signe to yamba ou to yamba pas parce que le temps nous fait défaut. Voilà, donc au sujet où ils ont vraiment de ces mots à suivre maramboise belé bomoni ba préoccupation ya bandeko ba point de vue ya moko na moko ba analyse au bato bazo sala to éviter maman Mimi ou bien maman Mayamba nani nango entre bango de baza maman ya Trésor Mputu. Est-ce que Trésor Mputu azokosa? Est-ce que Trésor Mputu azokosa parce que eloko lié moko eza na kati wana selo batnde bazoloba bakisi banganga bilo mwa bongo mais tokoyeba kaka plus tard balobi vérité ya nango malembe donc lokuta nde mte ya mbango mais tokoyeba kaka na makambo oyo ezoleka na éviter ceux qui réalisation ça la ngasine tous sous intervention parce que tous a vraiment en direct na zolo banzo bandela au lingo participer benga biso na plus 243
89 551 90. Namoni ba message bato bazotinda direct, ba message yango ezokota soki nakoki kotanga mais eza vraiment ebelé par rapport à temps où ba to réservé eza vraiment mokie. Prochainement to tanga ba message tout oyo bandeko ba komeli biso awa. Quant à moi, je dis déjà merci à toutes et à tous au batala ki biso du début jusqu'à la fin. Je dis merci à Anne-Marie Dibenga, 5 ans de silence. Pourquoi pas dépenser na merci pour la première dame de Lausanne, la maman de Rich Anzi, Louawa, un enfant pas comme les autres. Pourquoi pas dépenser na Bobette Feta depuis l'Australie. Je dis merci na grosse molire désormais au messana na France Congo. Tolongo na Congo France wana, peut-être France Congo. Ma solo pena bien, ba intégralité, ba actualité, ba news tout bolinga. Et je dis merci na grâce donc WhatsApp Menanga et pourquoi pas dépenser na Nicodème garçon bio. Je les salue Kotaza à présent na biso awa. Merci vraiment à staff technique union surtout bataille qui biso du début jusqu'à la fin. Il s'appelle derrière la caméra Richard caméraman 6P. Dossier o eza mulai. Nazo bengango dossier moko eza un peu complexe, un dossier très compliqué. Tozo ebate nana zolo ba lokuta nana zolo ba solo. Mais au fur et à mesure tozo sala banalise toyeba to redécouvrir enfin vérité place nini ezali. Voilà. Lewis Mazonga. Voilà, Lewis Mazonga côté azali na Kinshasa na pesi mbote parce que azo assister biso ba bi to sala émission o na ba cadre belé ba te belé bazo tala biso na ba juriste baza pembe nanga na ba avocat baza pembe nanga na ba intello baza pembe nanga na ba cadre ya mboka o baza pembe nanga na ba artiste minene baza pembe nanga. Donc voilà, c'est à vous maintenant de faire l'analyse sur les dossiers des Trésors Poto. Quant à moi, je vous retrouve déjà demain ou après-demain pour un nouveau numéro. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Voilà. Dans le baki, donc on est en direct que Batutu Bazobenga Yosalanga bien. Namoni ba maman ya Belgique Bazobenga, ba maman ya Londres Bazobenga, ya Suisse, ya Italie, voire même ya Australie Bazobenga. Voilà tout ça. Naimbi déjà. Bonjour maman. Oui, bonjour papa. Obengi biso wapi pe na ville nini? Na délibéré la Belgique, na kati ya Bruxelles. Na Bruxelles hein? Na Bruxelles. Voilà, réaction eza nini na makambo ya Trésor Poto? Trésor Poto akomopesa ba mama nyonso tu pena na oyo biso na monde entier, akomopesa ba mama nyonso panda. Oui. En fait, maman Mimi aza liboma te auta Angola, aska ba bien na ye, bana ya mbongo bazali, ba joueur ebele bazali, ayaka kopona trésor. Ana trésor ya bozwa trésor te. Trésor nde andima mama na ye. Est-ce que moi si nezana aza na liboma, po ayeba ke mama mayamba a mama nete. Pourquoi ozolinga kopesa bato na boma? Alors baverité makambo akosila parce que na Congo mpe tona makambo ebele ya kosala. Kaka trésor siwa bazopesa bamama oyo bamema na 9 mois pasi. Mama Mimi amoyibi te aza mpe lokuta te mutu alokuta mama mayamba ate koloba mama ne apesi lobi nalandaki mission moko ozotuna ye azoloba na lokuta nyonso ye trésor azoloba na lokuta nyonso mpe alokuta na miso ese bandeko azaza bakosi bandeko azago abengi na free district moko abengi soki oti ya mobali apeseli nde mboka te donc bakosi ke mama mayamba amama trésor te. Oui. Maman bayebi vérité balobaki vérité ye trésor azomomba po ani akende na ADN ATCTC ADN bakende na free district azope yango puku mama mayamba aza mama na ye te ye moko andimanche epai na yo alobi ke babandaka kobengi ye mobutu mama moko témoignaki na saint thérèse babandaki kobengi ye mobutu azalaka shege bato oyo bakoma bashege bakoma na mbongo mama na bwaka mwana na ye te eza barecherche eza makambo biso so toleka na bangola toyebi basi ya badiama ndenge ebandaka kozala so oleki na diama babeti ofimba botoli donc ategei mwana etaka baka mwana ye te azala mwana moko malamu motema bobotakita kososa biso mitema atika pena atika andima pena na bosolo ke mama yamba ya mama mobokoli mama Mimi ya mamani botala te bilongi ata bilongi ata moko mai
foto nyonso toa komona moto azalaka kaka pembe soki okoni teme okobima sikoyo na kimikolo koyebana soki ozala mwindu soki kozala pembe mwana nyonso tobota azala mwindu azalila abotamaka kaka na teme obu azoloba makambo lokuta soki akosweta biso mitema biso bamama mitema ese eswa net mo eza pasi Bon. mama yamba akomi eteleke bambokani banani bazala mbongo apesi watake kokone pwani ana besoin de vie na ye te areconnaître mama na ye to vie na ye te de bien elo na ye naloba yango wana. Voilà, merci na participation na yo. Maintenant la question moko et là on a prouvé que maman Mayamba aza maman ya raison pour tout selon eux. Mama yamba aza no mama mo okuta elondaki misomo wasala na karini maloba azoloba azokota pe omaka mama moko azokota. Non, pesa biso ba argument eza solide que maman Mayamba aza maman ya raison pour tout. Na ndenge na ile affaire. Oui, na ndenge na ile affaire. Un de deux. Soki otali raison pour tout na mama mimi baza ndenge moko. Otali mama Mayamba na mwana ne wana rien à voir. Soit disant ye tata na ye akufa babotaka Mayamba pesa biso pe kombo ya tata na ye. Parce que lobi na ozopose ba question avant ba tata na ye ya kole pa banoko. Tozala besoin de batata leka kota botata na ye batima. Oyo babotala mama Mayamba babima batémoigner. Parce que aza kole pa banoko. Tata na akufa. Tata na akufa azalaki na bandeko. To batata leki nana babima batémoigner comme ça mama mimi abima na trésor bakena kotaki. Tozala besoin de batata leki na yo abotala Mayamba. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup maman na intervention na yo. Obio bengi biso na Bruxelles hein? Na Bruxelles. OK. Na Bruxelles. Merci vraiment, merci na participation na yo. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà. Merci beaucoup. Bato bazobenga vraiment ebele donc toroyamba bango nyonso tuté pour aujourd'hui. Donc m'appelle Moussous Toyambango to ça prochainement. Donc ça l'émission Moussous prochainement. Donc voilà, tozo kende mollo petit à petit vers la fin il y a entretien à biso sur l'affaire des trésors pour tout. Africa Elengi TV, bon s'abonner, hein? Africa Elengi TV, bon s'abonner, ebele. Elengi ezali, Elengi ezali, Elengi ezali, Elengi ezali. Ah, babi mikolo, tozo bin Elengi ezali, Africa Elengi TV, bon s'abonner, ebele. Dans son, olingo mana maninge John, s'abonner na Africa Elengi TV, oyo kama solo ya kitoko. Ya solo ya ndembi te, ya aubergine te, ya pilipili te, ya solo. Hein? Gros bisous à tout le monde. Africa Elengi TV, Elengi ezali. Mingi tolanda rappé Africa Elengi ya Mike Lokamba. Hein? Place bilingi ezali. Oza parole à Touremade. Ah, babu maga. Ah, dabela bedani. Adi ya betatoke. Adi ya betani. I want to my bed. Adi ya betani. Ah, dabela. Ah, dabela. Taka.